promotion. Agriculture, pisciculture, élevage en action. Accompagnement pour votre réussite. Agribusiness, notre mission, on s'y invite. Fantastique Info TV, interface de la diaspora. Pour un combo bio, cultivons sans déboire. Très chers abonnés de Fantastique Info Télévision. Kimia Nanzambezala na mabota na bino, Oazali boso na bino ezali moko ya ba serviteur na bino, mwana mboka ndeko bavon de beste, oyo mesana kopesa bino formation exacte oyo ezoleka bongo na secteur agriculture et puis ba difficulté nyonso tout ba désavantage ou ba avantage oyo eza bongo na secteur agriculture toko koba kaka na koleksa bino. Aujourd'hui c'est la découverte par rapport à Yanine. Donc site agricole est commis carrière il y a ba sable. C'est-à-dire arrivé il y a Njili, rivière Njili tangoye et il y a un site agricole pour Malebo précisément na jardin et to etiki donc ba sable ou ba bengi bazelu ezali moko ya ba richesse isusu oyo ezo construit bandako na biso etelema. Donc etiki vraiment ba sable eye entretien na site agricole eye na moi malédiction entretien bénédiction na bana na biso oyo bazo parce que na ndimité qui pe et na ndimité que ba quelque part bazo ça ba carrière to parti par là non nandimité ba otekela ba moi na mai ba sali moi carrière mo bateka na ndimité. Donc ezali mutu na makasi na yo nde okoya obimisi bazeli na yo oké côté kato ke ochangu place moko boye ti oluka moi. Pas trop de commentaires par rapport à découverte tokosola na bandeko na bana biso oba lingeni ba osela msala. Voilà caméra tambusa biso. Masa ya kanan. Masa zeyanan. Ah mbote. Mbote. Kombo nani? Kombo Marco. Ndeko Marco ta caméra. To moni zo sam yebisa biso par rapport à découverte. Est-ce que bazelo bozo sala bazo tekela bino to bino moko na fox na ye ozui obimisa ta 10 ben ata 20 ben yo moko teki muto a déranger bino za pété. Muto a déranger za pété. Zaka mai nde tindi bazelo chika ah. Sko deni bozo la bazelo. Ten so za makaso ko bimisa ta 20 tonnes. Oké non libanda oteki ozimbo. Est-ce que ba tonne bazelo bo bimisa bozo pe mbongo? To zo mbongo. Sko bazelo ngwe mandenge nini? Est-ce yo nde to sede ya combien de tonnes? Bazelo na bino za wapi? Bazelo na biso eza kuna libanda na ndako. Ezali banda ndako. Ya mai ndenge yaki nde na bazelo etiki bazelo. Esko na babilanga bato. Sko baninga misu ba olela malédiction maye nango bino bo sepela bénédiction. Parce que moi 10 verset oza moi classe. Dans ma classe. Oza classe ni? Na 5e. 5e kombo nani? Kombo Marco. Monsieur Marco. Oza na sala option ni? Mécanique. Voilà, wana bomoni Monsieur Marco ye wana azo boulonner matangaka. Awasa mécanique aza na 5e. Yeyo alobi makasi na yo nde oye okoti obimisi okei koteka. Donc kala ngang kala technique kosa kumuna te sable yango mayo na bénédiction et puis la malédiction na pour Malebo site agricole machine à rail. Totambusa miko, voilà, caméra landa. Nous sommes la chaîne de la promotion. Agriculture, pisciculture. Voilà, au beau monde à sable. Accompagnement pour votre réussite. Agribusiness, notre mission, on s'y invite. Fantastique Info TV, interface de la diaspora. Pour un combo bio, cultivons sans déboire. Agriculture, priorité des priorités. Yaka. Tout devient réalité. Gestion de projets agricoles, transformation du produit frais vers la consommation. Avec nous, chaque récolte Osa bien. une victoire pour Simba Miko. Kombo nani? Paul. Oza classe ni Paul? 8e. 8e. Tomoni osaki bazeli na nzoto osamsani.
Nami mazile pas biso pour batunga. Oh mais mazile pas no pour tonga. Est-ce que awa na carrière eza carrière to ezali première fois bomo na biloko aboy? Première fois. Tia micro na nini Paul? Première fois. Première fois. Bomo na biloko aboy. Siko po na yo ezali malédiction to bénédiction o mayo ye na. Malédiction. Eza malédiction. Mais pour yo malédiction maintenant on a mis tonga mat. Paul. Tonga ma po mayo ebukiango. Kasi mayo ebuki yango na mayo ebuki pesi bino sous sablette. Yango yo zozot. Est-ce que na teki le sable o? Sable bateka non? Bateka mais ba pe bazwaka na batekela bango te. Bazwa ka na mai. Bazwa ngo pe na mai. Mais oyo na moni facilité bino par rapport ya ba carrière mususu po na moi na ba papa na ba maman mususu bazwa bazé. Et facilité bino, c'est que mai na bénédiction pour na bino Paul. Hein? Pour na biso te pour na bango ba bindité. Pour na bango ba bindité. Voilà. Merci ba ote que la binoté eza makasi na yo, hein? Message nous ça bato ba o bazwa ndo ba camarade no bazwa nda yo partout message nous ça bango. Na minute oyo yonde basable oyo yebo. Message ni na go. Po ba masa musu ba sa ba kuna ti yo siko otanga na yo ozu sable o ke otie pa binato so te kate. Message no kopesa na bango. Batika nde kuluna ndi. Batika kuluna, hein? Voilà. Merci. Micro ya fantastique info zo tambola. La chaîne de la promotion, agriculture, pisciculture, élevage en action, accompagnement pour votre réussite, business, notre mission. Yaka boy. Kombo nani? Pesa kombo nani? Jérémy Simba Miko. To moni ozo sala sable boy. Est-ce que sable yango sombe en combien? Na sukozwa. Ozukozwa. Eza première année bomo na biloko boye to ezali banenya to bomo na ngo. Première année. Eza première année. Siko sable yango si na mai to ezaka batu bozo soza force na. Soza force na. Ndeti ba combien de benye zo bima a. Ya force no biso bem ça de ben ka. De ben. Na mnicho message ni bo pesa ba e bainga batonga banda ko étage bainga batonga ba immeuble. Message ni bo pesa na bango. Message ni na wopesa bango bazaka maili kana msala de basala. Et par rapport à ba sable ndezo bima a po ba ya basomba ba sable est-ce que ba sable yango ezali ba 12 benye ro bima. Kwa ndenge ya boye. Moi basomba su ezati fa ya boye soma ye e memango su nyonso ebandela milisusu. Ebandela mazero. Donc siko oyo ezokende oyo dabo teki. Oyo dabo teki da. Siko mai oyo njile na bénédiction to na malédiction. Malédiction. Mais malédiction mais yo zo mbongo. Et bomi ba biloko ebele koleka na ba o. Et bomi ba biloko ebele hein. C'est que kopo ça c'est une kopo blanga eza différent. Différence. Ba blanga za mbongo ebele koleka o. Voilà, merci beaucoup Ndeko Jérémy. Wa bomoni Ndeko Jérémy par rapport à l'explication. Tozo tambola. La chaîne de la promotion, agriculture, pisciculture, élevage en action, accompagnement pour votre réussite, agribusiness, notre mission, on s'y invite. Fantastique Info TV, interface de la diaspora, pour un Congo bio, cultivons sans déboire. Fantastique Info TV. Agriculture, priorité des priorités, tout devient réalité. Masande. Consommation du produit consommation avec nous, chaque récolte est une victoire pour un avenir vert. Voilà. Kombo nani? Yannick. Kombo Yannick. Yannick, aujourd'hui, obimisi da combien de pouces azel? Obimisi déjà 10. Obimisi déjà 10. 10 wana ozoteka to ezali ya ndako. Nacha na ndako. Ocha ya ndako. Ba marché na elibino te oteka. Nante. Nante ye? Siko nini par rapport à ndenge osa musala oyo omoni eza na bénéfice to eza na ba désavantage ndenge ozo sala bazelu boye ochanda. Yana bénéfice makasi. Eza na bénéfice makasi. Bénéfice par rapport à lolenge ni expliquer biso na marque ya bénéfice au monde. Biso to bimisa toteki na pra bien. Toteki siko na mbongo mima na obimisa nde ba pesa biso. De ba pesa bino. C'est que nyos to eza correct par rapport ya marambo sa. Nyos eza correct. OK, message ni opesa ba ninga no ba Holanda. Message na pesa ba ninga na ba Holanda nga. Tala bango. Bati ka ubotola
basala nde biso tozosala. Ok. Yannick oza âge ni? Nana 16 ans. 16 ans, classe ni? 3e. 3e. Osala de chimie? Nasa mécanique. Mécanique, hein? Merci beaucoup, Ndeko Yannick. Fantastique Info, télévision Tombelio. Ah? Yaka, yaka maele yaka. Mbote. Kombo na nta caméra. Exaucé. Osani. Nami mazelu. Ome mazelu. Zelo on bateke bino combien? Bateke bisote. Bateke bino te. Parce que bozo on ndenge ni exaucé. Ma itango yaki na zelu. Biso on biso to swa po bakole bilanga batika lolona. Ah, donc mayo yaki anjil. Parce que pour na yaki na malédiction et to yaki na bénédiction. Ah. Mayo ina malédiction. Mayo ina malédiction makasi. Mayo ina malédiction. Et baby si biloko batu. Donc babiloko baby ata tozwa na zelu mais biloko apana dans monde. Siko na ebité bazelu ata bozo bazelu. Et be psika ba biloko nda awa toza site agricole. Ani tona zelu bwe jamais zelu moi ba zelu tozo mike o jamais kosomba biloko nda kwa ba TV ana. Donc omoni yango ba zelu fandi abu ba client pe ba teka bazati. Donc mai memeli batu malédiction moya mabina ibisa. Mais tu comprends mais baninga msusu ba bénédiction, msusu ba malédiction, on comprend la différence il y a malédiction ça la pe bilanga to ndenge ni. Pour ba les abata bilanga. Ngapi na sala bilanga. Parce que bilanga nani ni na ba sable oyo ozo sala oyo leo na poule malebo. Omoni différence ndeni par rapport ya somme oyo zo bilanga na sable. Omoni bilanga par rapport à bilanga ebimisa mbongo ebele. Sable unde mona zero. Ana ngona mbongo muke. Bilanga nda bwele kya na mbongo. Jamais na boya bilanga ba. Moni nde ma njile kota boy. Ende memi zelu nde emati boy donc moi bat ballon neti. Nda ba ko bilanga bazaza ba bako bilanga bazaza ba est-ce que depuis ba mai yaka ba mai de la mino de aninyo ba mai de la mino de ba zelo depuis ba mai yaka déjà mi ma de ba zelu boy to za première année voilà merci wana ezaki Ndeko Riki par rapport à intervention na ye Fantastique Info Télévision et tombeli botondi Ndeko Riki merci. Voilà, balandi ya Fantastique Info Télévision. Tu as radio TV za radio te pona ba découverte, to kitiki bongo na commune Masina, quartier Fumusuka na site agricole Poule Malebo Masina Rai. Awa bo esplanade yo tu bozomona ezalaki ya bilanga. Mais to moni komi carrière ya sable. Donc carrière ya sable bozomona presque bana mike mikende tozomona bazo bunda pona ko tinda basable na bandaku na bango par rapport ya parce que balobi profiter peut-être gijo profiter tant profiter babi profiter ba pare belé ba tindi bana bango pona ba ya bazo basable ba transporter yango na ndaku pona batonga bandaku na bango par rapport ya ba ku o ya mbamayo yaki misupe ba profiter o bazala posa ba bakisa ba studio na bandaku donc ba profiter sable yango eza gratos ana pour Malebo Masina Rai bazoteka te oye obimisi bazeli na yo opposé place moko soki oteka oteki so oteka te oki nango na ndako wana eza ba découverte oto sey bino na pour Malebo Masina Rai précisément na jardin donc jardin ya ba chinois donc tozalaki bongo pona osona bilenge kotala pe lolenge nini espace moko ya site ekomi carrière oyo mai oyo njile yaki eye na bazelu ebele donc eye na bazelu ebele kande bomoni bazelu partout na site agricole donc pas trop de commentaires te ça va bien te faire radio te Montréal signal na eza nini donc tokomi bongo na suka
ya tranche magazine na biso ya mko ya lelo découverte ya lelo ezalaki totambola toyesa bino sujet na biso ya mko ya lelo ezalaki découverte koyeba poule malebo lolenge nini ekomi na minute oyo et puis ezobimisa nini awa précisément na jardin eza vraiment historique par rapport ya bana lolenge babeti babi eza première année première fois depuis babotama bamona mai ya njile na inondation etiki ba sable esali pe ba carrière yango moko donc c'est ça toyambi bana boyoki nde moto amutapesi mwa témoignage na bango par rapport ya badécouverte tosali eza nango ya koteka te ya ofele boye bozwi banini okoti na ma obimisi zelo na yo mpe moto akoyiba te eza kaka ndenge obimisi baokengelelo osali makambo nino na ndenge ya kimia tokombongo na suka trash magazine so moko ya lelo. Merci à toi Montréal 4 balles Guédé donc yenda simple caméra pour na liboso na biso liboso na bino. Merci à toi mon coordonnateur Lucien Bokite notre docteur toujours dans les beaux. Merci na ba partenaire nyonso ya Fantastique Info Télévision et na ba abonné nyonso tout bo pesa so confiance pe fidélité ya kolanda tranche magazine na bino Fantastique Info Télévision na magazine nango Agro Business. Merci tozaki bon na site agricole to l'axime na découverte to komi na suka ya magazine na biso ya mokolo ya lelo tomonani balasi.